Oh, non, bandeko baotala yo. O ezate. Naemba ba single, naemba disque ti. Disque nanga o na yembi ya liboso ya vie nanga eza Flash Ingeta. Na ba. Nga pesa nga timbre te. Ozoka nga ne naemba nako bando yembelo ba voix tout ya batu tout. Bato ba yoka wana bazo yoka on a timbre ya Ferregola. Ah, polémique te tout ça polémique. C'est ça polémique te. OK, mais tant ne ba comparer nga na mikolo ba papa kala. O compagnie nga na mwana mukie, mais bazo comparer nga na mikolo. Ozo mona te ke na âge, bango na âge bando comparer bango na ba Carlito. Bango na ba âge. Non. Izipa, les deux Izipa, na Izipa ya animateur, na Izipa ya chanteur Balongwe. Oh. Ah, ya solo. Ba senden. Ah, moniso maman so mosa. Te mena éviter désolé. Izipa lo mandeni. Alongo Balongwe. Alongo na yakena. Mais yo po yebike Balongwe. Ah. C'est pas senden. Ça émission. Senden. Balongwe sali mouvement. Ouais. Président. Président Izipa. Leader. Ouais. Ah, bon formé nga, ba fona zata. Fona zata na ye bana na benga ya na ye baso ezani, mais na za informé te. Autant d'abord yoki nouvelle e pa nanga suko et ça londene. Eza solo. Ah ba Izipa balongo na bango na ba rep na bino. Toi la congète. C'est juste un voyage. On bena alonga 20. Alonga ndeni. Ayembi. Na 7 jours de la semaine. Ah. Te nga banzembo bacheli nga na yoka ete. Banzembo nga na yoka na studio. C'est l'une des raisons te o salika longo. Te maintenant yeba non franchement eza vraiment blague te quoi. Naza biso ke ba longo premier concert na bonza déjà na wa villa ba betaki na Beti ndule pena ye leader. Ben oui. Atelemi bona 400 sabato. Ah non, qu'est-ce que c'est? Lende tezeloko ta papier elenge ya Congo. Glody Diasika. La mignonne. Hey! La mignonne. Eh, Tracy Mbelenga pro. Mazolela Tracy Mbelenga. Mazolela. Tracy Mbelenga. Merci, chers amis internautes qui nous suivent de partout. Adam Soulouzo, le mois na souka nzambe na idéologie toujours. Il y a Made in Congo, c'est-à-dire Mambo et Sama Kaka. Ici à Kinshasa, la capitale République démocratique du Congo. Par rapport Ndenge to respecta toujours rendez-vous ya ba fidèle au bazalara vraiment tout le temps pour na kota la biso na www.elengakongotv.com na idéologie toujours ya Made in Congo, c'est-à-dire comme on dit les devoirs nous appellent ya kosalango tout en respectant toujours l'éthique et la déontologie de notre travail, c'est-à-dire église au milieu du village na idéologie ya Made in Congo. Je reçois pour vous l'habitué de cette émission déjà par rapport Lelo actualité est obligé bisoto sur la peine bango par rapport il y a déplacement monene au orchestre wenge musique maison mère de Wiranson Igwe bambote belesi ka la biso ADT yakin pour depuis Mikele mbote vraiment et si vous la biso donc je pense que je reçois pour vous Arkeli Arnaclé au Bomesana déjà dans l'émission Aobaka. Lelo Baki. Oui, mais de la bella. Obeti ben moi ba. Dams Zolo. Voilà vite. Ah, voilà vite. Oh. Mon incarne rave parce que mon niveau ça permet dans le roi de la forêt. Sozi batik te ma trop quoi, faut zango kaka. Na pesimbo te na kembala mo émission banda mama na ndenge le ndenge za toujours parce que émission za ya chaleur. Na linga émission non parce que so na salle émission na yo na zo ba coup de fil trop. Voilà. Ba coup de fil trop ba batala mais ça suivi ça site mo ya makasi. Donc à passant on a pesimbala mo mbote na yé mo le boss Balis balanganai prêtre on y place to vandia. Tozana Balis Santerre. Et pas prêtre Balis balanganai na bosanité maman Yvette na Chicago parce que prêtre azala ati prêtre azala na États-Unis na Chicago. Donc tozana 4 kitoko mikolo na kimi palin. Na wala na suna palente bon va lo baira na vana no mikolo panda mikolo nanga ya mikolo nanga tango koka pona leka mbamo pona États-Unis quoi. Donc on a pesi bambote na boss Balis balanganai prêtre donc ya rosaranate donc mutaleke na Chicago azati. Voilà. Merci Arkeli donc bandeko vous comprendre déjà donc je reçois pour vous cet artiste talentueux où vraiment Lelo actualités obligées que bazo voyager aux États-Unis.
botunanga bakese eske arnacle ozonga États-Unis tosolango toyeba ngo soka koya to koya te bon toyeba on émission oyo toi na limité na balisi sonte abomo déjà ba billard eza nango cadre moko bien par rapport à G vient absolument prêtre depuis États-Unis depuis sur mbote même balanganai faut pas ça prêtre mbote voilà zwa kombo wana papa rolala tseza mamba vie balis balanganai prêtre mama Yvette balanganai voilà donc balis na pesio mbote na mama Yvette depuis des États-Unis wana na Chicago mbote belé toi les sika na yo parce que moni balis eza munene le yemoro le manager junior KMB junior KMB wana donc le manager azara pembeni pe na pasi kadima bambote na bino et puis masala ngai jira c'est bon de nationalité belge mikolo na ba jogo mazembe Jonathan Pangi bolingi Pangi le diable merveille bo pe nazana na ba masa wana pour na tactique à jebi et lo rasike kota ki mais to lingo to changer ma solo après state quoi yo yebi venanga pour le Catala et Sheraton Titi KMB toujours à faire des millions Arnacle yemba nano yemba vraiment bato bazwa moi mudinda wana vraiment Arnacle alati mudinda vraiment ça ba on se plaisir avoir to beta pena masolo okobo salanga kanai pouti framana wenze omisomeli kaka fumbo posani ko sombelanga mikila e pourtant to salaki fokana sala wenze osalaki tunanga papa la banana lambela yo ninyango ngala lingaka mingi misunyo komo sombelanga makenena atansaleleki makasi na komo riske na liata shama na komo riske na liata pizzo chéri général tumba papa zoto nangese bendeti kasi eza musunyo pourquoi lelo komisiango jouer na yo chéri moto tekaki epoche ya biso na bombaki buto lelo ngai na yo plus que nuit de noces mama wawa jamima ngalula moni nazolela moni za nzembo moko boye nga mona ne sala nga na ba char de poule surtout place na yaka mama mabinelengi esalaka sena mbonda nane koti na bilanga langa ye mbonda na nga elengi ya mabina mbaka baibalinga yango le bosse balise balanganai ya mama Yvette na Chicago donc deux fois te na bosanité héritier Jobert vient ngai héritier Jobert bambote na place aux alliés en direct de Jobour Arnacle et puis yo kinda pena okinda na identité à vie nani vient nani Carlito parce que ngana yoka ba vient nga ba Carlito na yoka ba vient na so ba madilu ba sarasuna biso te ba kenda et puis ngana lo ba nga vérité na utana na musique en Nzambe parce que na uta pena na ba église banini na ndo se pena na frère wana José Nzita na yebi ke marambo bijou lembe moi ça pembe makasi lumière bijou lembe ayebi marambo Melina la Daes Jolimbala contrôler toujours G quoi ayebi marambo yo moni vocal yo yemba na musique en Nzambe za vocal ni na musique en Nzambe na yemba trop na yemba ba tala mwana na pate na sambe molongali masumu na mokili nalela kimingi posi na ngai esanga kimoto ozoka nini nazopanza nzela parce que moni biso te na biso vérité papa fana sa ndeni to banda interpréter ces églises na yipe na bachana ngana na ki chef Nathalie Sigo qui a invité sa mango boy balobaka destin za pa Nzambe Nzambe na lingana leka nanu boye parce que moni batutu baza danger lelo ba utala ba chorale ba oyebi soki to uta toujours na église on comprend to penguite to bungite ko sambela ezakati na biso donc et si la te kokumisa Nzambe si la raté mais parcours na ba moko yemba pe tango uti na musique Nzambe oyembi yango après partout les cas wana moi ba empreinte wana to na yemba rande ba vocal bon ba vocal na linga na ba vocal tsenga na mala ba nzembo moni na mata niveau quoi Adam Suluzolo ye plaisir na bande kono ba tala balinga ko mingi kala bo yembi tala wana ezape ya kala neti lo ni na ozonga wana pona pesa pe na banzela na pesa banzela na pesa neti ba
Yo salaka panananga yonde prochenanga bapesa yo valeur babosalanga yi mo premier Junior Kayembe oh Adams Luzolo yo kelanga tamawe nalali alembe sungangai bijou Francis Bonso Sunita Yukanga Christine Zitara Framanga na koyeba yo ndenge nini yo ninganaka oyo place nazalaki wana siku na cool na orchestre ezanga kombo ya na kombo te orchestre wana eza na kombo te orchestre dommage ezaka na kombo te bon ya président ngo yebani batutu bayebi ayembaka ne bien te tosala publicité batutu des fois te Adams Luzolo yebi bao batanga kombo na ngai batanga ngo makasi te batanga ngo te oh lakisanga na image mo batangi pe kombo na ngai ça bien te nga osala mo ba publicité te nga na kola déjà na mata niveau na sous joueur asanga balende te normalement beta na Barça numéro 10 yeyo Messi na bango quoi des fois c'est 10 à match Arnacle je pense que peu de temps na kata orchestre wenge musique à maison mère Mbamoko Nzembo. Nzembo et ceux qui ont été lelo, tu es parmi na liste de bateaux pour la voyage aux États-Unis Arnacle na 4. Oui ranson pour na yazanan. Oui ranson palanga azali Igor Loi de la forêt palanga azali aza phénomène quand de babenga raé aza phénomène c'est grâce à lui na imba disque ya liboso ya vie. Parce que on a un disque dans la liboso na embeza eza ingeta donc Arnacle oh on a un disque te oh on a non bandiko ba otala yo o eza TV na emba ba single na emba disque te disque na on a yembi ya liboso ya vie na eza flash ingeta ezu et puis poto na nga liboso nazo kinda ngona wenge siko pona yo na parcours musical na ngana kumisa nani bana poto sans polémique hein moni to koli déjà to na âge wana suti moni nga âge polémique je na suna âge wana te disque na nga liboso ya vie na yembi yango e pawera na ke Afrique mobimba so Afrique là na 40 pays hein na ke 38 vous comprenez? Sikoyo, poto ya liboso, poto ya plafond États-Unis. Nazo ke na wenge. Vous comprenez? Sikoyo ebisanga so na remercier batu sur le plan musical. Na remercier nani. Tous à la fin. Nous toi peso pena na timbre vocal. Na ba pesa nga timbre te. Ozokanga ne no yemba na ko bando yembelo ba voix tout ya batu. Batu ba yo kawana bazo yo kawana timbre ya fait rigola. Ah polémique tout ça polémique c'est ça polémique te OK mais tant ne va comparer ngala mikolo ba papa kala on comprend ngala mwana mukie mais bazo comparer ngala mikolo ozomona teke na âge bango na âge bando comparer bango na ba Carlito bango na ba âge bo siko so na komina ba âge moko bango banani ayemba bien salam ça ni bien pas de polémique mon dibiso Igor Loi de la forêt atinda biso te ko finga batu na ba les hommes finga tozolo bato sola to boya rate muta salam ça ni bien mukilende mai ayemba bien bon et ça li peut bien et ça linga kutu bien do ebisinga nazala banzela mo bo pe lokola ya na biso wana eza problème te so azaki faux chanteur na ngana lela jo na emba mabebo ngana emba lo wae nana mo batembre na mabeti Laura yemba ne bien c'est pas grave hein venanga ayebi venanga ko travailler quand même ouais venanga travailler venanga goga ayebi goga bambote ya trop fait na ngai donc ya da mystique fait voilà retirade nani c'était goga oh carrière d'honneur yo kanisi nani hein Orasi mo na tembe voilà famille c'est la famille. On a dit que Goga, c'est la famille. Boss Life, c'est la famille. Héritier Wata, c'est la famille. Quoi. Pas de polémique. Tu gardes le contact, la relation, moi, bien. Surtout, là, on a moni na garçon, na libanda, nando faux Joe, faux jeune, moi, pas problème. Mais on a prochain, tous les mouvements, na mon abina que bonne chance place à ça, carrière na et de l'avant. Mon biso igwe.
tozaka orchestre na biso eza entouré la bato ya nzambelo ozomona papa Patrice azana mama Pasteur mama Sidejima Mpata ngana moni nga kokutana na yo kuna na États-Unis ena nango eloko te ezaka loboko na yo mona kende susu makasi nazolelaka loboko ya mère nga nazolela loboko ya mère mama Sidejima Mpata napesi ba petite sœur bambote exaucé Gladi bambote na bino na Maintenant, parlons de ces voyages des États-Unis. Et ça, beaucoup de kaka, pour beaucoup de kaka, les vacances, il y a boulot, tout beaucoup de pena boulot. Les États-Unis allez. On a combattu ça. Tous beta bandule. On m'a la image. Biso moni wengeta on va tomber ta masole États-Unis va doit mona va jouer va fantirer va kosa va dofa. Aux États-Unis, oh te toke na biso kaka, mais to ya boye boye. Tout na nini, ba doit no ba wana 12. Ah wana bata 12. États-Unis ba organiser. Mais Adam Sluzolo ngana ko benga yo. Semaine on na ko benga na relaxo kan na relaxo pena visa bo mona ngo. Moni semaine o to ma mardi to sa no to zo to moni émission bana poto bana partout. To sala ngondamo, musu to sala ngo mardi. On comprend, musu to sala ngo mardi to sangisa. Bon mona ke za deux émissions différentes. Vous comprenez ka to sangisa on. Bon mona bina mukande za mara, bon mona bina visa déjà pour ça jeter. Combien de production? Torobeta ba festival, torobeta ba production. Torobeta ba festival, il y a orchestre. Orchestre mobimba papa. Orchestre qui ne maison qui ne ba concert, il y a festival, il y a binoté. C'est ça non? Yo mon festival ya nguli parlant ba. Alors là boss Bali ça c'est festival na ekula les États-Unis bon maison mère il y a katini babiye na ye atini mambutu logement mambutu bino boye kaka donc. Ça problème te ay za festival les anini biso doké ba misu ba ke boke de bambandaka bo so peta na bino o comprend biso doké na biso États-Unis bino boke pe mbandaka boke pe système bandundu ezanzela bokoti kaka na ka bamsu bokati ata braza po chose ati biso toke na to pe mananu to vanisa na makambo ngo po bikaka Adam Sluzolo dans combien de pays te torobeta ba été belé torokota ba Atlanta torokota ba Chicago yango wana omona ba Dallas yo za mutu ngana nenga système déjà WhatsApp wana omona déjà ba image parce que na koti système mo ba fan nga bazolela fona sela bango ba image na ovanda bona boaki image mo boye bazala toujours na actualité ya ba artiste ya ngozo vivre ndeni faut ba rapper ba parler boye pe na parler surtout singa bona parler o moni ba boyengo ba bazongo ba orchestre miki eza ba orchestre te ya kwanga nangu ba makaya bo bani eza orchestre mo be mambo bene vanda ba noko basala wana ba vandisa makamba vanda ba traiter bino ba disque bo beta et simbate jour de la semaine avant wana disque ni simbite ingeta ingete simbite ndeni ba mudindeza wana batu basepela nango na chaka micro boye na concert batu bazongisi arnaque alati pantalon mudinda ezikokite fo disque nini donc disque so ebimi ma desuna lo se botala bapala batu basaka fufe bima kasi yo ngi disque sala ndeni disque moko te robima boye disque bimi boye o teki ngana bimi si disque totali wona bapale basaka fufe bimi rien ezanga ngote disque robima batu bakoyoka ngo to besi maboko to sepele sili mama les mamba kala mambo yo zo lukaso ba disque sala ndeni on comprend si était bonne sur 7 jours 7 jours ezoya moni 7 jours na yembi mon niveau na yembi bon na kumisaka nzambe poto bimisa va po ba disque msusu bima ba mona de ligne na yembi déjà ba yoka ngo so via betika so 4 rumba ono setika li world boyembi ni na 4 palo biyemwa ko yemba te moni igwaza papa malamu mona kota ba petit bo moni igwaza social moni za président mo sala ba don ba mambebele aza ba fondation aza mambebela sala vous comprenez asenga isikoyo atali amoni bana ba ovanda boete bana bocha mo ba voko esala bien ambiance zonga na ndenge ya orchestre jezala toujours vous comprenez on les a disque ya patron na ndenge ke asala ba bloc cadena e botola makambo lelo ba Nigeria ba dominer ya Adam sto solo mambo na va c'était bloc cadena ya ki ba comprendre mona wana muke atali bo habiter faut zongisa photo benda ba Nigeria na ba plan po ba code ba ivoirien ba lala déjà. Vous comprenez tous autres la scoba Nigeria na makambo 7 jours ezoya igwa beti ba word ba Kerilson ba Serge Baka fit yebi featuring wana bat ba rolobela ngo ya danger et puis na kati wana ba zo featuring ya Will Longomba nani ya Joe na biso ennemi solo comme na nani Will Longomba azawana tozo prétendre après faire ready par Rosala akoki Rosala donc les disques mo za ba surprise belé et puis yo yebi ke igwa beta ba kibusa pipa rien à dire
Donc c'est que ça disque mon boy et ça la makambo. makambo. Le sous-titre le rôle jaloux. Jaloux ndeni. Voilà titre mo kana jaloux. Voilà les ondes. Les ondes dit nga so na DT. Abi ni jaloux. Abi jaloux mo eza wana. Mais ba yo quand on comprend les sons na la jaloux. Bon, vieux jaloux, na jaloux. Vieux jaloux dani. C'est mo mo beta na kini ya vieux jaloux. Oh. Et puis la sozi mo kaza kana le la vieux. Il non, il va m'en Vous devez vous reprendre des gars jaloux, vieux jaloux na jaloux. Si le monde est au côté de mon bango, hein. On le bat. Oh, et bien balango parce que tout ça. Oh, le bama bête parce que on a ndete makamwa bika titre, il y a jaloux na comparé na vieux jaloux. Ngala on va na bête na tour na ma campagne sur des émissions, na gena pas prise. Na ayok sanga no jaloux sur les titres ngo za solo parce que ngala. Na soleil kanande na so na ne pe na soleil na deta lo ba mamo za na. So lobi de assez que za to kango no jaloux sur prise lobi ni na kati po yo ebi. Ba jalousie pe ba ngome beleti. Caméraman pas recréer nga pe moi jalousie. A filmer nga na bi mi vilain na kati. On dit que ça de ba jalousie. Biso betara ma solo ma mdezo kende. To yemba ba bilobela te yemba maman bo yo yemba ba jaloux par rapport à quoi? Argeli par rapport à prêtre il y a 7 jours tout heureusement il a monté déjà ba tout. Na yemba nzela 7 jours te ba bana ba studio ba yo yiba. Na bona nga. Est-ce que wenge ko banga pena mutu pena boye? Nga vandi ana yebi ke na ko meka ku tuse. Oh. Oh. Na meka te? Parce que dima na yemba bo mbilo ka 7 jours. A rolinga te. Junior ka yemba la biso ni improvisation gas. Ngalo kene moni yana vocal na mona yemba na Saint Valentin. Vocal wana so na bandela ngo ba defola ba concert. Bouquet de fleurs na pansalio. Pendant la sa chérie na fois ngala. O kana voye katala. Hein? Oh yemba. Ça style asika. Oh. Ba tuna ba yeba ngote. Na bisa kuna tanga na inati. Ouais. Oui bité. Siko ina chez Igor Roi la forêt formation. Moi te maman côté. Bouquet de fleurs est mon kit. Bouquet de fleurs na pansalio. Pendant la sa chérie na fois ngala lata kosima polingo. Tolia sense na l'amour. Ba partage kana moto yo lingi. Ngana koti nana koe. Joli mbala. Ngana koti nana koe. Bijou elembe. Et puis dans la télé ndenge linga ka jemi mangalula pamala la ngai. Bochaki tambe. La basoke. Sila sika. Oui, aussi ba longo likara Jésus de Nias, bazu J7, balobi bon, vanda wana. Identité, tel père, tel fils. On a dit ça match. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Te nga père na Igor la forme. Te mi sanga disque on toi arrive chanter toi imba arrive imba disque. Te to lo ba na nga aventure ta dame sur le solo. Yo yebi place to salaki boité. Ba marambo ezaki swagure marambo ba car ba ni marambo ezaki te. Ba pala bien ezaki te. To lo ba ratondi ma batu papa. Ingratitude des amabe na boité eza place na leka. Ba bonne chance place bazar ba bon boulot. Bande ko na ngai. Comprendre, va travailler bien. Dans les cas où on a parcours à vie, mais le lot où on a ça, c'est Igor Roi de la forêt. Parce que mukile linga qui va diminuer nga. Moni arkeli le lot linga zalate. Tellement nzambe azara. Mona le bamo Igor Roi de la forêt mba. Et le moto kana nzamba osukisa. Nga ba kandela nga pena mabeke na zalate. Mais nzamba osukisa ki parce que zaki mutu ne mutakana ki le losko Igor zwanga. Nga kota na zamba na mbala moko bo si bat bozo ganga bazo kwea nga sa nga ya teste te nga na yamba mona banda ko yemba na ba ya mbala moko et puis nakuta banani batutu nakuta batutu banani okuta batutu ti baya tu bazala na nakuta bango nga rotanga ba kombo te yo wando tanga na ST o nakuta te on comprend akele lelo to monyo wawa mais sikoza awa penande ya séjour ile ngane don on battre la bain malili kuna déjà ba moins oui bi ba matila ngane clim makasi parce que kuna ba moins 4 déjà kena mikilité bolimbisa ngai ben zara ke na botama na bien famille bien mère azara ne bien nana gina norti ya on zo misana déjà malili ya hôtel oyo ya bali santerre bazo matisela nga malili makasi nazo kokate mais na misana déjà parce que États-Unis kuna tozo kende kalami to kende to umela to beta to kota tina ba hiver na misana déjà pour ba ben on écoute fort ezwanga te kuna quoi ozo bela moi
Moi neige pena ningezo ko na tongo na bene beto nelongi. Na biso kindo ki Adam c'est ça les musiciens. Lo ki miso no zonga te yango na te. Ba musicien. Ba tango lo mikolo. Ba toi ki ma ba musicien te ngana musicien. Bon qui me rominen charpentier au moment mata ba échafaudage ko. Au moment yema musique interprétation. Non boko la bangombe. Non, c'est pas ça ngana da musicien. Te menga ce que boulot nga te ngana musicien et puis nana mama fona ça na wenge na sala ngote na ko sambriete. Nana sala lo te fona travailler trop. Moi que igwa pesa nga chance na mbana Nikide. Nikide bat boyo kaka wana bima na ngo za bon et pirate te mais et à circofré si na nenga disque ngam na yembango. Oh to yoga rebeta na. Ça que ça nze mama bimi na ngo kaka mais ba yembango pe bien mais ngasi ko na yembela ngo ta ba confiance wana igwa pesa nga na yembango. Nisi ba partir asala nini po nyokolonga na sala nini ngo Nikide yolongoli lopiko nanga mama côté la linga mama to kenda mama et avec diot na mona na beta voix président ngamo et ça la fait no to ça la ngom ne ça la quoi yo Nikide ya wara sona ikwana lala le grand manager take fingisi papi kakola exosangama solengongo pasima kongo mamiso kamiko tanganga yo mani ndangangana kodisato para yo charme yo corriger Nikide te na corriger te na zi flair nanga arkeli na pesika flair nanga caché interpréter ka interprétation ya Goga yo Goga yemba na mabanga parce que tout ali ningo yembi na mabanga ezala déjà na cœur wana na mamutu yo ye na ngana salara ke moni zanzembo ye kwa batu da bayoka e mama nango bien to boyisi batu da bayoka ki igo efsenga this Kelly okucha mayele no mongo boyete wala to chama yele wala ko na mayele ezala déjà te na linga kite na bouleverser za nzembo e batu bazala nango na linga bimza nzembo asika na linga ki na zala mais na pesa flair abio la ba couleur yo na zo iso na fandi bena cha flair na chango quoi te abi te ko changer te cha flair cha flair maman na solengonga pasimo kongo mami sokamiko tanganga yo banindanga ngana kondi soto para yo chuchu manga jamela tirbo trésor kanda basilangi chérie mon bembo sali wate nakei na kozonga ngama angatiba mama nakei lobela yo lo fere polingo tangama soki yoti kingawa yo pasi masikana yo pasa pona nzoto yo kozanga moto yo lingi yo kozala condamné à perpétuité caché yango wana couleur na baksa bana poto ba sepela nango ba nazo ba félicitations tellement belé donc c'est ça quoi ngana za bosser ngana na mamba ko yemande photo félicitations Arkeli parce que omoni neti balino ke wana vraiment il faut ça chanter pour ça banzelo ke na félicitations na plateau na bi ke bato pe bana ba parler ba sepeli par rapport ya morceau et puis ba féliciter yo et par rapport ya 7 jours de la semaine particularité nini oyo oyeli biso o du jamais vu ou peut-être to monana noté et pas ya Arkeli ou peut-être to rikozela on a banda vocal mais on a banda vocal na nini na rime rime non rime ya polingo yo pesa kango futela kango mbongo te pourquoi ko botika ngai obikana lela yo Jonathan Bolingi merveille bopé Jolie Mbala, je reste bondo, nationalité belge.
Yosali fui préféré nanga bijou elembe soki nga na monyo te motema nange komi obeta kuchu kuchu bebe kuchu kuchu be kuchu kuchu bebe nazala bango wala nazo rime avant na banda vocal ezala te particularité eloko na yeli bango wana ba mesana nango quoi eza eloko mo na yeli bango wana. Voilà, maintenant par rapport il y a voyage kaka parce que mingi tolo la voyage ba date donc déjà si vous arrêtez déjà vous ça la combien de temps et puis retour na bino na Kinshasa les alaka. Ouais, venanga Eric Goga ma mote la trop quoi, ma mote la trop venanga Eric Goga. Ouais, bon retour pendant eza to ebise to otika la peli pela kuna. Orchestre comme na ya américain. Nous les pena bon moi maman to lo bado buli arkele zali batika la kuna na lo baki yango wa eza comme na ngo ko ma pe to komika royakin to comme na so ba américain po moni igo déjà ba te belé ba mona déjà américain mona te ver beauté âge pena ver azukola ti mais beauté penizo za lo mwana muki et mwana nyoso wana makasi ya mama Sylvie Mampata mama Pasteur mama CDJ donc veut pena américain. Condition physique, Igor roi de la forêt. Donc, on a blagué dans on a blagué dans la mais tous la biso ça fait to rumela mais tous en moi tant quoi, tous en moi tant photo beta pena to beti to créer. Ah, net 2016 to zalate to zalate. Boké combien? Ah, liste wala nga la rolo baté, nga la mi lobele langa moko. Nga liste za pena to gene belé. Boké belé. Toi qui est orchestre mobile. Bato yebi ke bazara important dans orchestre bazala. Siko par rapport ya ba tunabino pe tout mo pe ba départ mo tout ça c'est dit à quoi? Départ netina na. Ba ici pas bakiri. Ici pas longwe. Oh. OK. Chinois noir. Ici pas les deux ici pas na ici pas animateur, na ici pas chanteur balongwe. Oh. Ah, ya solo. Basenden. Ah, mon so maman so mosa. Te mena éviter désolé ah. Ici pas longanden. Alongo balongwe. Alongo na kena. Mais yo po yebi ke balongwe. Ah. C'est quoi ça ndé? Émission. Asenden. Malongo sali mouvement. Ouais. Président. Président ici pas. Ah. Leader. Ouais. Ah, bon formé nga, ba fona zo attend. Fona zo attend na yeba na benga ya na yeba so ezani mais na za informer te. Autant d'abord yoki nouvelle pas nanga suko et ça londé. Eza solo. Ah bah ici pas balongo na banso na ba rep na bino. Toi la congète. C'est liste voyage. On bena alongo avant. Alongo ndeni. Ayembi. Na 7 jours de la semaine. Ah. Te nga banzo ba chelinga na yoka ete. Banzembo nga na yoka na studio. C'est l'une des raisons théo et ça liga longo. Te mena yeba non franchement eza vraiment blague te quoi. Naza vous avez balongo premier concert na bonza déjà na Wavi là ba betaki na Beti ndule pena ye leader. Ben oui. A telemi bona 400 sabato. Oh, ah non qu'est-ce que bonne chance. Bonne chance. Sera longo eza vrai bonne chance. On peut que souhaiter que du bonheur quoi parce que moni vie auto ebité oui a wenge ka les lois salama vocal moko na wenge bato ba ebi déjà oui eza jazz moko ah ça vocal moko ndalongwe oui a wenge quoi bonne chance sur vraiment ça réel les informations honnêtes bonne chance quoi c'est bon les informations honnêtes parce que yo mo pendo za no yebi beaucoup tanate même na ba répétition ya bozo coller wana azate bon moi habité dans la ville là chinois habité dans la ville là samedi passé et les gars ils bien na ils pas animateur balongwe ba mon balé les deux ils pas balongwe bon nga na to pena pesa no ba veo mbote parce que bango ne basala rabiso voilà na pesi ve nga Gento Sigalo ba mbote ya trop vezo benga petite mabe makasi et puis na pesi mbote na ba masala nga Richikanga le styliste Richikanga ba mbote ya trop na bosenité le fils sage moulele masala nga nazoya le fils sage moulele to monana et puis na États-Unis kuna nazo mona ve nga JP Kumaluta les grands pétroliers na Dallas quoi. Ah. Oui bien. Ah. JP Kumaluta les pétroliers na Dallas et puis na fait bosse te fait nga balise balanganai.
mambote na yango wana Flat Hotel Bali Center Mama Yvette na Chicago na bosanité Mama Yvette balanganai mwana bino yeyo aroya bomonana na yebi ke ma surprise eza ma ebele na yebi ke veo bombela nga surprise mo makasi so na ziango na okanisa pe Adams ozwata mo loro ne po ya muke sala bien Flat Hotel Bali Center Flat Hotel Bali Center ba tutu bolinga boya ba séjour na bino na kin bana poto bana Paris Londres États-Unis partout Flat eza na malili makasi eza bien eza na confort bien ato na se moi billard banini donc eza na limité eza ba commune mo ya pas na avenue tropique na avenue tropique na limité na limité 7e rue tout près ka pembeni ya bondeko wana parce que moni avant d'arriver dans la mongo ebele aro sala ba commune moko te mabe makasi donc asana biso awa avec prêtre ya danger Chicago yem ta contrôlera yango ouais kitoko trop ko bambote na ove yango wana na bosanité joli mbala bambote na yo joli mbala donc na bosani yote bambote batutu balinga biso ve na Dodi Mukamba bilambe bele Dodi Mukamba très fort bambote no yango wana batutu balinga arkeli arnake donc nalinga bango mingi bazo atande moni nzembo mudinde silite mudinde zanzemo mo fo bayoka yango tina osala nzembo mususu wande batiki lorana na sali mususu te boyoka yango donc natikeli bino yango quoi mais abato kabana o sabi susu lo mususu kata elo mo interprétation ata ya vie kaka est-ce que miko na mo embelo mo boy c'est vrai que wera sona telemela bolingo na ngai lokola liwe kotelemaka na via moto nzambe linganga ye na buto bango boya nongala batongwe ongama wera nalingaka yo yebie ukozo salanga boye ozo salanga santima boye ezalaka te bebelanga Chanel marna bolingona bolingo koma borsanga na koma judo karara kobe wa papi kakola yaka bolingo koma borsanga na koma judo rakudugu kobe tali kofite no kina beto ipot kitoko ne komisanga ko lobana solo bébé ozawa pied sans toi mon amour ma vie n'a pas de sens bolingo tout blanc nazoye belo côté na seko kanisa tolelana on les a bilo baroyoka voilà dans les jours à venir quoi voilà. Ouais na sepeli à toi Adams Luzolo na bi émission na yo na ba appel parce que ces émissions mo ezara site nini wana somo bosa na made in Congo biso tana kata www.elengacongo TV Elenga Congo yango wana site yango yango na kanisa ko longwa ki Adams Luzolo Elenga Congo yango yo bana poto bana partout Elenga Congo voilà Elenga Congo voilà avec Adams Luzolo Elenga Congo yango wana quoi merci Arkeli pesa ta chinois noir a filmé au penado chinois noir na biso ke yondo lugelanga ba problème na madame oh pour niveau zo bimisanga yi na ebité ba monyo ba chrétien ngati bambote à trop place bozali qu'on a linga bino tout ba fan na ngato ba bisous à trop quoi ouais merci zelanga na beto moi des matchs on a beto des matchs na sisa dans les locaux vraiment merci Chinois Noir, nous sommes arrivés à la fin de cet élément. J'ai reçu pour vous cet artiste musicien chanteur talentueux Arkeli Oyo l'homme de Mudinda par rapport à Banzela et ça là déjà Mudinda et ça là bien États-Unis on a aux Elara retourné Potoso là vraiment vient abiso Balis Balanganayi Flat Hotel Oyo ils ont limité kitoko no betabia au Tigela Bissoa. Bien. Merci à vous tous qui étaient branchés pour suivre cette émission. Donc, on a parlé avec Arkeli Otoyebi par rapport à G, Tosolo Mama Voyage, Tosolo par rapport à Nzembo, par rapport à 7 jours de la semaine, par rapport à Wenge Musique à Maison. Donc, c'était vraiment un plaisir pour moi et au Solanaye. C'est pas pour la dernière fois, mais Tozalazala toujours naye, même dans Musika. On va faire même des émissions. Il y a Libanda. Par rapport à la prestation na Bangokuna na États-Unis. Donc il est parmi les voyager na Werason na kata Wenge Musique à Maison Mère. Voyage aux États-Unis c'est pour bientôt. Mamoutou déjà ça a presque fait.
aussi Samisala, il y a 7 jours de la semaine, Liban Mboka. Merci à vous tous. Je salue Chinois Noir qui est derrière la caméra, là, Tibaket Chamabe. Bana qui m'a le Kouta na habité. Venabiso José Mawini depuis Chine. Tala Petit Nao a souffert dans Kinshasa. Donc, naïbi que Nesinga dit la perle, la passion beauté, c'est que Talabiso. Mami, ya Mami, Alessi Mojalisi la baronne. Motebele et puis ba condoléances na ngai na Igeti Kashala motema ya ve na biso changa. Vraiment on est de cœur avec vous toute la famille, vraiment ba condoléances. Jenny Amba ambanisalisation chinois à Olela na ebité. Merci na la madre Douige Kabouikou Laetitia Kintiona Roby Gianfranco Festival de Cannes Motebele et puis pourquoi pas na Laetitia Maniondo. comprendre. Je salue Frida depuis Belgique. Et puis Napesi Sumbote, Nabiso Diramaka, ya grand prêtre Mbote Bele, Zola Koubien na 4 étoiles depuis Mikil, voilà Napesi Mbote, et puis Napesi Sumbote, na Nikim Poutou Maman na Melet, Napesi Mbote, na Gisèle Modimbi, et puis pourquoi pas à celle qu'on appelle Mbote Bele, Napesi Mbote vraiment, Napesi Blanche Samba l'ascenseur, Napesi Yulia Samba la panache et pot de fleurs de Paris, Karine Manard la beauté divine de London, et pourquoi pas à celle qu'on appelle Fifi Manard depuis Paris, Napesi Mbote Bele, na Amélia première dame, maman na Kirta, maman na Kirtis, Napesi Mbote, je vais dire Maka ya papa Nardi, grand prêtre 5 exposants de plus 00 Mbote Bele na batutu botali biso à travers www.elengakongo-tv.com. Tracy Mbelenga la main magique papa na Preston para responsable Glody Diasuka Mbote Bele na pesibino tout Mbote Silva Mosengo Sarah Chikita Don Beni de Chicago na pesio Mbote Bijou Elembe Mbote Bele ya pembe vraiment depuis Paris Mbote Bele na Lissi Lokonga Motema Blaise le banquier Bukaka Bijou ba Fossette Mbote Bele na Riri Goga la star sans micro héritier Watanabe Goga la Polga monsieur le chanteur Mbote Celius Kram plus 10 Wenzami Nzemba Mbote Bele. Donc nous sommes arrivés à la fin de cet élément. Hervé Aurore Majestic Mbote na mère par rapport Nazo pesa déjà chinois Maramunae Ngana beta na maje na ngai papier Elenga Congo Glody Diasiga la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro Mazola Tracy Mbelenga